Regardez ce qui va se passer ici. Ok, tokoki kobanda na kombo na yo. Jemima, ozana âge nini? 23 ans. Ok, Jemima, osala nini? Natongaka. Otongaka? Ok, na temps na yo libre, olingaka ko pasango kosala nini? Donc nalinga mingi vidéo. Olinga ba video? Ok, bon, so tolobi Jemima, otangela biso ba qualité olinga kepa mibali oloba nini? En fait, nalinga bambalo bada ba loxte. Donc coiffure simple. Ta veste costaud. Ok, siko ba défaut. Ba défaut olingi kokuta tate pa mobali. Ba défaut eza ke masanga te, ayi banzambe. Okay, c'est bon. Ouais, ok, ça va. To ya boye, to tuna ba garçon, oyo ba pasu ba balona bango landanga to ya boye. Nakoki kozwa kombo na yo na âge? Jonathan, 27 ans. Merci Jonathan. Au pasu li balono po anini? À ça, vraiment, bah, qualité n'a pas été. Donc, on n'a pas solé. Ok, merci. Merci. Jemima, azali bajara mibalo lingaka? Non. Non, po anite? Yada baguna te. Olbi? Baguna te. Baguno te? Ok, merci. Merci. To kende boy. Kombo na yo na âge? Francky Kalimba, 28 ans. Merci. Au pasu li balono po anini? Donc, premièrement, Jemima n'a été l'aimé. Né là, qu'il n'a pas na on a noté. Il papa bien té. Maquillage na eza na moi bien. Mais puis Jemima ngane ekosimba na ngote. Donc, on a ta mukiete. Ata vraiment mukiete. Ata na nzela betanga garage pardon. Merci. Jemima, azaba goe mibali oyo baseplisaka yo? Te yada baguna te. Po anite? Donc nalinga mbe bata mas. Suki ebele boye te. Okosi na nyonso bozo kosa. Yo po nyonso lebo kosi. Ozo kosa. Yo lingi na nga me ngandi la lingi na nga yo te bande vérité. To lingani te? Nga na boyi na ngandi. Ngapi na boy. Ok. Na sina tam. Bas batala mutima mu. Tota na kati. Bo mona. Ye alwa betli bakuna miliki. Ok, merci. Toya boye, kombo na yo na âge? Hello, j'ai 28 ans. Merci. Au pasu li balono po anini? Bon, je m'en ai pas mal, sauf que convaincre un raté, ça n'est pas mal. Ok, merci. Azaba guna yo, Jemima? Donc, te. Yada baguna te. Ok, po anite? Ati mandef. Merci. À comité. Merci. Kombo na yo na âge? Plamedi Mouchi, 28 ans. Merci. Plamedi, au pasu li balono po anini? Bon, on a pas soli ballon par rapport à ba critères oyone azolobela. Mibali ya lingara. Wazona mutamood. Mutamood? Donc na mood zalina o ngana zaleli totalement vraiment esimbate. C'est ça. Ok, merci. Jemima, azali bagu ya mibali olingaka? Te yada baguna te. Kwa tibla mato yada malax. Ok, merci. To ya boye. Kombo na yo na âge? Salem Badou, 26 ans. Merci, Salem. Au pasu li balono po anini? Bon, tout simplement, donc on a préféré été. On a préféré été. Donc, on va détailler ça, donc il n'y a rien. C'est PLT. Naza makambo bele. Mais la bonne en autant, c'est bon. C'est PLT. Merci. Jemima ebongo yo, azali bagu ya mibali o baseplisaka yo? Yada baguna te. Abaguno te, po anini? Donc, si on chaîne, ba lox ka ni ka décourager. Balox? Ok, merci. Merci. To ya boye, kombo na yo na âge? Après 40 ans, j'ai 25 ans. Merci. Au pasu li balono po anini? L'habillement est bien té, acheter des couleurs, mais il correspond à la couleur de mon autre, tu vois. Bah noir, bah jaune, donc vert, bah vert, la stabilité. Ok, merci. Jemima, soka kutani no la balabala. Opesa ye ton solana ye? Oui, non, yo ki me o lo ba we se pesa ngati non. T'es sans nous péter. T'es ngapi non plus pétantin? C'est ça. Ok, merci. To kitaboye. Kombo na yo na âge? J'ai 35 ans. Merci. Au pasu li balono po anini?
Je me... Bref, asepelisi nga kaka te. Na elo nini esepelisi yo te? Tayi. Asepelisi nga kaka te. Ok, merci. Jemima, Baguno? Baguno nga te. Ashi mabe. aza nini? Nasepeli te. Ok, merci. Kombo na yo na âge? J'en sais âge 29 ans. Merci, opasuli balono po anini. Bon, en tout cas, j'aime Adam Moussala Makasi. Donc, so juillet au Kemba. En tout cas, pour ça, à comme on va gouna yo, faut dépenser Makasi. Adam Moussala. Yo linga dépense te. En fait, dans les dépenses, mais dépenses, faut ça déjà, et qu'il a mousse, on a créatif bien. Tu au bambara ma douce likolo, parce que il y a l'érosion donc. Il y a peine grave donc. Et si m'batte. Au contraire dans nos sikarana gaka. Même si au talanga oui non c'est comment ça vient te. Ok, merci. Jemima, baguna yo bajara mibalo lingaka? Bajara na nga te baguna nga pete na ndenge alati. Na ndenge alati? Alati osepe na kolati la nete? En tout cas, et si m'arrête. Nga bien. Nga dama njungu na nga ipeta lifuluku. Oh. Banzungu na lifuluku? Mais yo pas na ngole kate. Nga pe pas na ngole kate. Yo pena pas ngole kate. Nga uswa li chéri mais aleka. Aleka, et si m'batte. Bon, ok, merci. Bon, Jemima, tozonga boye. Oh là là, ok. Donc, malheureusement, Jemima, pour nayo, ba ballon nyonso tu, ba pasuli, mais na ngine senga merci, na ndenge oye, na émission ya lelo. Ba garçon, bobete la maboko quand même. Merci Jemima. Hey, Jesus Christ of Nazareth.